kenda loba makambo soki aloba na esolo na lokuta atamba ko peta bala e balali la lipeka ye kana sima kombo na nga nyonso na kipete na beti karana ye pe poto na binzamba sunginga to komi musika ba se retrouver pembeni ya Panzu non se reprocher na nini Panzu na tikala na nga olingeti ata biza pamba swata ata libela mona te na moni pe kenga na seka ko toujours na mona snap na seki na bengi nene ya kwa mona kena mutema mabete Nathalie grâce à Solana nene na benga pe nene ya Solola na grâce garçon na aventurier nene ya kutetse na karinga ba kangondo balingana kala bana ba projet bala nene azana bomo nene se nene ya libala ezate na ebi bona kubali bwana nene habite so ya sasa ki ba aventure pe abo ni masolo kondenge ba okay na ngabi nene ya mambu nyonso na lobana nene ba detail na pesa jour ingela ba bana kili ya pe na réseaux sociaux nga deja Panzo ebisanga na benga nene ya koma baba nga komo beta nene ya biloko nene ya koma baba pona biloko ekoti internet te bango de na kili kuna deja ba yebi nga so Panzo sa ko musenga na bi nene yo ba kili ba les ati ya solo est-ce que bi ezabo ebi na minute obo nene ya okosa na kokamo nzoka se ayebi wana na no réseaux sociaux te botuna nene ya na bomoy bande kona vandi calme eloni mama na tukela yebisanga nelo ni na sala yo na vie banda to yebana na yo mama service vie na yo relation nga na yo kaka ngam na sunga ona vie olia yanga olata yanga omela yanga ndako no mama service banda na bota matina kuna ajo na ebi rote me yo ebe porta ndako na batala kata sima ndenge fera ayeba tala sima zonga moto kanisa ta bolamu mutasala ki obetanga kara okoza ti place botanga kombo na nga yo tangi ovanda kana mwana na yo ero monya atake mama kamna ngene internet ofinya nga etanke mama vandisa mwana na onde biso ba mama biso bavanda so la kise ke te moi so sala ope bolamu na vie ata mamne etika ta batu musuba finga baseka beta ekara osala ngote mena tikala okipe yo te wana na olexa te mama en tout cas na okomi so matière wana pe na lakio mama na okomi so matière na ozelo ba flair ba tapoter likolo elongi na o ekosimba te esimba te na obimisa no bolingwa yo na papa ba grâce na ngola ndenge bimana mbale ba tupozo ze bya grâce na koyelo batata bana na mibali obote mibali baleka grâce ngape na oyelo kibondumba no kande mwana nga finga vina ngape na oyelo vina yo loko apo yebinzela Yesu te mango andona na l'église na kibondumba nyoso salitala osukika na sama kolwa mwana biso kutu ba mama basala te kibondumba ba yeko ya ba Yesu ba se retrouver ta na poto na nzela Yesu amemi ba na poto so akufa pe ba okunda ye na poto mais yo na kimosinzo nyoso beti na vi nzela mosinzo ko memi mwana no kimosinzo no ya yo mo mama esimbite siko ba mama bazara so kimosinzo ne ya vi esimbite net ba mama biso aluki nzela nzambe yo kimosinzo na vie esimbite osa tango na kimosinzo mwana tala so mwana pomwe obelelo ba attention tina 6 mo kunda mwana noti o mama zoba ba mama ko bakunda bana ozo mwana oke na moto likona ko zanga atakuti ba bi pasi yango mama biso so tokoli na kini tokoli pe na pasi biso so tokoli pe na pasi me okolongola ba peke na kibomba mama te ko banzala tala neti makambo male ki morada oloba o ya feta grâce pour mamulo pour sengela pardon et la kisi ke o même pas na liloba na via mwana na yo de si voti na kimosinzo mo sa ki na vie donc même la vie ya mwana oboti wana liloba te donc na mwana zo mono papier siko yo ngeyo zo respect na réseaux sociaux mama boti gracia mwana no mo gracia benga na ko ba feti na ye ba sengela ko ba pardon ba mamulo pwe bango moko lingombe kirina ba lobi modèle asili kaka iya zo sala cop ne pas mukanda mama ozo yela abenga na mama ba mamulo ke mutabondele ke mama bino ya fit nga Karine kande na boy atande mutu na nge sala kate nga Karine mama na nga botinga ya ataka nde na zaka impoli numéro 0 no manke mukibo ba no manke mama zanza masiki mama kana papa baba nzambe na biso se malamu réseaux sociaux mon bato nyonso me bakena za impoli na mwana mabe mena kozana mutu moko akotosa ata na tosi na kotosa moko
Poso ki akanga kama kolombele ona bota mate. Mais soki na ku mwana yo moko boti grâce à zoto sota zo bengana kana ba feti kwa mbwa. Nene ya conseil wana ke nero pesa mwa ni grâce ya aye ko na respecter mta sumba ipo mama na simplisa sumba ngati. Donc ana na droit manquer pour na laisser na lati sai na pisai. Donc ya mwana ne mo no respecter. Ba makambo to ndota na ba théâtre mwana benga na mama na ndako. Pour mama za zoba. So saka pia mosinzo te osuka ndenge vino esuka te ko telingano koma sima mukala mwana na o. Mwana obenga no te wengoza na kilobo obe tapembe sa pashe moi. Mwana ko yoka. Mais tellement za maman mo azoba yo mo raté vie. Baninga se raté vie ba mi ko kala makolo Yesu mama pour ton information adresse za moko so ki vie raté moi kama kuna tala na lola tala na nini na Golgotha tala na croix batu nyonso basuki bakomi na suka batala na croix. Yo raté ya yo ole otala na croix otali na croix te oyo koma mukala mwana na yo soko ko iseli mwana no mibe kwa pengani ona ndako o ngano sala te na vie na koki ko sala tout sauf ça na koki ko benga na mutu nyonso na ndako na sauf mama kwa bota nga so j'ai dit bien ko je pèse mes mots na réseaux sociaux bata ba page bo kanga place oyo na koko sala ngote. Jojo garçon merci. Madame n'a manqué moutinho son respect mais maman n'a ngate. Yo li koma pasi na mwana na yo kela ko soni. Mwana na yo kela ko soni. Mwana na yo kela ko soni. Moi qui pense que bataka ba bleu langi ko si grâce à comment moi ça mukonzi a fêté là ta maman ba anniversaire. Ya mama bota yo. Muninga nene ya exemple nene ya lusu ba benga moyibi andi baba benga moyibi po na mama ne. Andi baba benga moyibi po ayibela mwana nete ayibela motu te azwa mbongo wana atali mama na biso be na makasi. Na na mbongo mutu alobi na sele ba faire na sunga mama na po mama zaka moko. Et puis, à toi, ça, là, malgré que ben moyibi malgré maman ba kufa bandeko mama na ndenga changu tu na se ye mko yebi ke na vie ya yo aza yo amona be fort mwana na sala asala nyonso po mama na pika asala nyonso po mama na zala vie oyo ka ko botelengi. Ibongo yo mama oyo ki mempe lengi ko bota bana no moko boti oke lengi ta benga na ko kwa mbwa. Mena bakombo bana batu kana munoko. Ka bakombo bana batu. No? No? Sacrifice basala nanu salela nanu mama na yo. Pombe ozaka kaka soki mukolo mutakufi oye o basombi cercueil basali bote muto ana bomo grâce ya bokola mama no lesa mama na yo. Lokutano zoya kosa batu na grâce na live Sarah ozoya kokosa papa vaka ko ya semaine prochaine na kotunia sena zonga bale soki papa ye ani yango ezosi la fêter no mama no anniversaire mama bino kwa kata robe sali se suki de frisal la tata robe kitu ata pona mbala na vie pona bu jeunesse na ata la photo anniversaire te tia buti bino bana photo anniversaire te auke kokoma mpaka yosko mwana ne so lizo za kamada ya ki madame onka na bakilele ki madame onka na bapashe ki madame onka na badako mongar osu bana badako mongar o merisi dako niamba na whisky alali o wi kunde kote ki madame esuki te ki madame no na muto abini so na bomo ya bandela biso ki madame na mama fete la te anniversaire mbala moko kanga photo kitoko aza na photo mo ya bien ya ndako souvenir ya mwana ngali bayo na lataki ya biso kuto mona na ba mama kanga mena yana saka na YouTube kande na senga mbongo mokile yebi na yoka soni te anniversaire mama na obligé ba chino nyonso super biloko na ngeke ndaki kini ane passé er na longo na ndako na ngani novo
bato bamemaki yango nini ya bisu mpoko botuna basiper oyo mama biso atinda na kini mosusu alataka defo mpona poto malili basiper ekendaki ekoma kute bayiba ngo na conteneur aotisa basiper na okama mpo anini elenge ya kobota ye importe eza envie une seule fois malgré elataka basiper yenge mona bujeunesse te mais nga wana ezalaki avant kuna bala oyoki avant na bala avant mpe basentenga mpo nga zemi ekoti na mois de novembre na début wana kutu bato nao bayebi mpe te siko anniversaire mama nange ezalaka fin novembre donc mobali na abali nga te nanu kutu oboti te me mpo olakisa nga bolingo atali modele kari nalinga mama bango mpo nalakisa mwasi oke nalingi nasala mama bango anniversaire nanu kutu abali nga te nanu kutu abali nga te pe alingi abala ngo na décembre ekomi na novembre oyo anniversaire na bomona tomona bamage atina koko sopo asala mama papa nana baproblème ebele pesa makuta anniversaire te nana baproblème donc apréféré akanga mwa songe ya liputa ata kutu baopese 5 € ata 10 € yaya esa kaka esengo azosombela ngo ata nguba ayebike na osomba mbongo mwana na nga mbongo bacontraction na nga contraction na beti libumu ya bacontraction na nga mama zobo ayebe okwisa na via mwana te otika mwana oke na moto mwana oke na okufa nga na kini mama musika vina ndo mene pe na epoto na boko yoke na mama biso mbona na muziki mama na biso vino ko boko yoke na ngana mama na kimoni sili indela nga epa nyang kuna na olea indela nga mama biso ya kozwa nga akwesela nga ateki mama na yansi olinginga nzela nzambe kata na ba muziki na kata na nusoko osala ba émission no sala na ndako kata nzela ko mataka France to vanda nzela nzambi ko luka délivrance ko sambela oza na age ovanda na ndako libala koyela ka distraction te ya muziki na age ko bota mukoni ko bala mukoloni age onde ba mema bakoko eloko ni yango ningo ye poto ya ko nauka batu nyonso bapesa nga conseil batu nyonso bateyanga na yokela mutu te mais mama biso abeta mesa ayebisingo boyaki koyokela nga oki omikotisa libala na orlia omwindo suki omwindo sambwe ale ngam na boto landanga siko na landi mama abiso soleil levant te sali na landi mama abiso yaya lelo atoseki nga lelo ata moto afingi nga yaya okofinga nga oseka nga na soni kombo echangea nazaka esukisita te mpo na ntima kotosa mama abiso basentanga te mpo na ntima kotosa mama abiso nakoma femme mariée ata kutu mobali nanga piaka 1 € melope bimana na poche ne yaya babalanga mpo na okela mama abiso lelo na mizomema bana na osimba bana na maboko mpo na ntima kotosa nzambe na ngai ya se na nde kotose te naaki mpe kaka Karine Mokonzi na bande komata France koyemba me naaki na mwana te na kistar yango namona ye mobali te kwa yaki obeta kakakakaka nazolukakaka namonaki ete bazaki kaka aya leki oaye aleki oaye otiane video aleki oaye bomati bokiti aleki oaye aki azongi aleki me na ndimi kookela mama ya biso na oyo kaka mvwa mameki akangami malgré bitumba malgré y avait les hauts et les bas malgré nyonso mokili elobaki ya kota suka basentanga te babalanga nazobota bana na nga na mobali oyo abalanga rekoni donc ata moto alali na mobali na nga place olala na ye moko ayebike na olande na mobali ya Karine me nga ndenge nalalaka na ye nalalaka na mobali ya motiki nalalaka na mobali na nga oyo abalanga papa na nga na sa mabele bandeko ne balata veste balata ceinture balata sapato batata mosa tie chwa tobokolaki mwana bali famille mama super elatami ok on n'est pas pareil on n'est pas pareil botika lokuta donc différence ka yango wana nazalaki ka star nayaki déjà poto mais nayokela mama biso te voilà différence na bande koyemba na okita na omata kosambwa na kosambwa na nayokeli lelo bato bele balo banangani Karine Mokonzi asila bato bele balo babongo na se kaka
Balo ba bongo na se kaka. Pona otuna na na succès. Na na mobali te bo ndo finga ngetula. Na na succès na mona te bo benga nga kisita. Siko lelo nga mna sili na komana mobali na bana na nga. Yo zeli sa na sili nga na komina bonheur à vie. Na komina ba bombo na nga. Na koma ko lemba tonga nyoso ko benda nga makila ya bazeni. Siko nga na komina tonga serengi yo zeli sa na sili. Na zaki anazo maka zo kita na succès ozaki ka nyoso etula. Se dépend na majete sali. Nyoso ozaki ka kisita. Ozongi boye mbea. Na kina succès bonde peka ko finga. Lelo fo na koma sans succès o finga ngani ni yaya. Okofinga ngani poso ofinga etula ya okotika na YouTube okuta video ya somo libala ke zongi libala éclairage okondi matonze libala mwana mokonzi. Oui na mwana le roi des rois. Mwana Seigneur Jésus Christ libala somo mobala matana chipo yeke zongi. Kutimia pamba. Ofinga nganini ofinga ngana sila opitali obeti baby shower yo na no sala te na vita msuti okufa osala te baby shower bakadu ekezongi ofinga ni osisi kofinga nga kosila po na yaki na succès nga pia nga bana na yaki na succès bolukela mobali wa yaki obala nga à part ba mileki nzela na succès na zaki na succès na yaki na mobali nini yaki alobi ona zobuka na mama akini alaite kana succès ngo bonyo bando yaka to suka kana video to anda suka na bonka ipa bino ana video do election ke bando zanga ngelo ko kizanga nga mama na fi na kina kishasa succès ko matavia nyoso même to bala nga zalate pona zanga ki mama na vie do na kuta ni pena mama na nga nye elwa mupepe moyo bandoli kasko mupepe nyoso kiti kinye koti na kuta ni na nzamba vi na nga a décider ebisi no oyaki oluka mukandozi mukandato mwendo osambu ali tozonga Belgique landa nzambe na nga na kobali sope okobota nga na kokufa te so na memi bana na ote toke Belgique nga kosana ngeza kaka na bana français na vanda na Belgique na volonté na nga te mais na vanda na volonté pour natali ke te bato nyonso ba yebisinga na poko yoka mais ya botanga na yokela ye na yokele ya kombo échanger ya eloko ofinga ngeza te bakoma ofinga ka asila ya kosila ya kofinga te kosila eza injure te mais liboso nazaki na succès bonde kofinga na kisita etula mbeya mais lelo na sila succès elwaka esuna injure te kofinga ngani ofinga ni po kosila eza injure te se mutasili se keta na ekokelo nyonso eza na epoko ni ezaka injure te si bokoma kofinga nga asila bokomisa ngo injure pona bozaka esuna injure te bozwa dadada sko mona zoba mama moko kuye aye ane loko oloba te na via mwana po mwana efa boko le mwana efa lesa ye et puis na ebiti na nino wadolela ku na église te mama ba grâce wadolela na église ni poso bandolela na église ba mate wana nya sefu kota yo ba mate ya ni kota ote ekenda wapi poso bandolela na église hotel mela elo liboso hotel mana omwana atiko mela ndiamba okotelemela na omwana na tika via diamba tika via ba whisky ya kulala na babwati tika via ba pasha tika via kilele soki mwana poko yoka kabwana na ye to mona pe même na bible basali ya nzambe bakabwana pe ou même mwasa kabwana même na mobali ke mobali auto sa nzambe te angambe babili boko soki zo mema yo na mabe katango do eza façon ko ba elekisi ke même mwana na yo boza utambola na nzila mote bukabwana mama ebo église ko bandola le yebiti ke nzamba sala ponza basalela yo mama wa grâce foka mwana sa kindu bazalele te nzambe pa ko salela yo ra ki yo ko e poza na nous trop jeune yo za kutu leke ba mama biso yo mama ba grâce
mais aucun jour ofanda ta mwana na osa kinduba o batana mwana mama kanisa ta 1000 € ta 2000 € pesa na banda commerce comme ça tika kindumba osala ngote mais ozaka kamta liboso mwana ki rodi na braza ayeba ngo kyoso makimbamba la mutuka yo pe zoba mama omati okoki ko kwa iselete ke nga mama no na makasi na koko tiko to kende banzela bakilele o ya bakindumba okozo pe maladi bakilele eza ba malédiction ba abomination na vie okokolo bakete pesa ngambo na banda commerce comme ça toza ngambo wa minerva la balenki note toza na pe lokwa kolia te de potika kindumba mais tellement za zoba zoba komisi mwana lokwa machine mais lokwa za zoba mama elonyo chene bandeli na sukati yo kasi ba viwa na ba kinele wana ba via ba misinzo oyo obeta na mutu mosinzo yo kimana mobile moto muso ba wana maladi yo yaki na buna mosinzo yo bebisa vino pamba ba via ba mibali ba da costa ko ngula ba ozemi ba wa ko kato na matrice pamba oyo ko bala ko mo zanga na bana vile ko ndoko mo lela likolo ya ba bêtise zanga mutu na makuru bo kanga sko na ndoki bata réseaux sociaux o ba mona na teka ba commentaire ba faux compte ndebo kanga ba ndoki o ba ba mona na te soko za mama malamu senga mona no 2000 € banda ko teka na zandu bo vanda na zandu cha message bo so zandu na bino bo vanda teka tomate teka fufu teka ni ba banda ko lia oza jeune nga banda na eba on a 2000 wana soki 2015 ana na eba kayo si lelo ça fait combien d'années maman bambongo combien mwana na singi soko za mama ne eloni ezangi ko iselike pesa mata 1500 na banda mombongo pobo futa ndako ifuka mwana sa kindumba ai o bandi no pe ko benga pe panzo bandi pe ko swani c'est pour mona direct ko wana zoba mama déjà maman ozo se respecter mobali aide yako bala mwana na yo mwana na zo episode yake mama to die mukanda au pesa mbongo te ali bino no envelope pamba okoti dia na ja mwana na mama soba na soba mama mobali ana sali ba aventure yo mama ozupe courage ozupe téléphone allo panzu yo kama ni mwana ndre yende star yeba ke yo za star te grâce ya ndi star oyoki konza grâce te loka ba Karine ni wana mokonzi quand on bandi na ko film est-ce que maman normal ko be na bokilo maman on non se respecter so zo considérer mutu ana bokilo obenge bongote et puis soko zo se respecter o taper na ba jam mona puso bate ezanga mutu na makolo même ça pour intérêt mukande via mutu te maman yo kotinda mwana no na moto mobali wana zaki na kini azo rode ba camarade mwana no nyonso yo zo swonza ba camarade mwana no mama na bibi c'est le matin panzo tindelanga oyebi ba camarade ya grâce balala na panzo neme yo swana na bango oyebi ke bondo sona na téléphone ndo be na bango ondomi yo kasiko bino sakana na bato na mtafandi calme oyebi teni na na ngwe mama keba po panzo ane mutute okay kolinga te sikoyo okoma vie de prière ko mo mukie o mata na prière sikoyo poko na olielo ba flair okay ko lukato miyoka mama zoba déjà mama normal so moni mobali ayo bana mwana na ko mo ba camarade mwana olu bana mwana otika mo mobali mais yo zobo comme on l'a ba camarade mwana no ko biko swani saba musko so maladi za lo yo lokwa ka mwana etso ke mama to ko yibe mukanda yo zotika mwana no akendala la kanela mobile ko pona mukanda sko mukanda ngo azwate maladi pesa kaka sida te ba maladi comme ebele na ba infection maladi ya mwana dia ba tikele estomac tension comment quitter na 6 chaque mois il faut ba perfuser et lobela ko elote mwana no azaki en bonne santé moi no ya jeune fille chaque mois ba no zongi semai eza normal via mute comme si ba perfuser était à beaucoup ça 30 jours te c'est na kosi minimum mute yo sala ibalo bana kosi na cha ba prem ka ko to ba kendo zongi semai na ba no bua ka ba video na ba dance na ba bua bi mama kosi o mwana no zo kena ko kufa zota la kaka boy o mwana pena ba video ba zoba ba zo cha ba video po ba na makeup et là on y go griffelenga on dit que ça soit che makeup na perruque ya nini mama ata che makeup na perruque on ça 30 jours te se ba perfuser ti aza faire perfusion et aka na ngati bandi ngaso moni tongi ko tinga seke ba osangi examen maki ya pour zi okay à part wana en bonne santé makasi ele kinyos bandi ko na sa mokilo eza ko za bonne santé lala libanda zangi loko lia mais ala bonne santé pour santé le kinyos pour même so za na mbongo ya so santé za na be
okokolia mbongo te. Même sans un jet privé ya so santé zo bela okokomata jet privé te o matarange te okoko quand même ko vanda na canapé en cher te. Alors pour vendre au salama mbona nyose faut en bonne santé. Le eloko liboso na somo kilo photo ba te ya bon mo. Eleki nyonso bon mo eleki mobali eleki mwasi eleki mwana. Pour ozana mobali faut en bonne santé ne bo lali pe na mobali. Il faut en bonne santé pour la paix moi ça va sepelana. Il faut en bonne santé pour sumba paix bana. Omoko la bango so en bonne santé te ya ate mutu na ko ba binjo okotika bana ba hotelinga na bambanda ba onyo ko bana. Alors il faut to senga nzambe ya pe le kinyoso avance nga pesa ngambo nzambe sunga nzambe santé santé au numéro 1 santé. Et loko nga na zana ngo sikoyo o ata bwanzo la kisanga ba perika adresse na menkat na leki na santé na za en bonne santé ya za na santé 30 jours perfusion akoko ça 30 jours sans perfusion. Alors yo mama na bango fungola misu mwana na za na santé na te vini ya la bonté o ya ko kosa na réseaux sociaux et va vitamine tala mutapesa ko pa vitamine ngai na wanga na ati mutalaki se patinga mais na sa vitamine na pat 30 jours perfusion so na kosi ba camarade ne bazana ba mwa to bana te ba ya ba bana ka na kosi na mwaka ba bo nyonso nani po mama zani soba siko mobali ambo luka po mela mukanda akenda bala panza bala ni mwasi mususu abota siko atikeli o mwana na shock mwana ko bale ko tension ko mo kita na 6 banani babimba zoba bobimi soba mama na mwana en voulant trop gagner on risque de tout perdre. Bonsoir la famille tozo koma na suka video na biso c'est Karine Mokonzi azoloba ndenge ezoleka ye na grâce vraiment ezosala pasi pe mawa pona lolenge balobi bazokuta baparent na kati donc biso nyonso toza baparent toza na bana donc eza respect te un jour harmonique mwana moninga na yo mosusu aye abandi kozangisa oyo barespect ezalaka bien te mais kopesa conseil eza mabe te nene ya apesaka conseil ne mpe ya malamu oui nene ya oza na raison mais tomona na kati ya réseaux sociaux oyo ndenge batiaki mama Charlotte na réseaux sociaux na miniature partout bazofinga mama wana basilisa ye loposo okondima kutu même pas tomona te bata réseaux sociaux baya koloba ke non botika wana azali mama Karine azana bana ebele mwana azana eka Karine te non bolobaka te bafingi ye ndenge nyonso au moins ke yo nene ya odefandaki ye oui mais tomonaka ndenge nyonso basalaka mama ona réseaux sociaux on dirait moto oyo azui problème star ezali Karine mais ekomaki neti mama Charlotte moto azalaki star on dirait mama Charlotte moto amemaki ngambo bafinga ye kutu azalaka handicap mama wana azalaka boy or ke mama wana ndenge amilakisi Karine alobaki te non trop c'est trop na bimisa mama yango na kati ya réseaux sociaux tomonaki mama wana vraiment tokamwaki mama abatu mama kitoko aza na ye kutu handicap te azali mama mais tellement biso ba congolais tozanga na biso respect tozalaka na biso ba con neti ba congolais yango kaka respect pe esila biso na réseaux sociaux bafingi mama Charlotte omonaki moto aya ko défendre ye azalaki te bandeko esiko lelo soki Karine pe azokozongisa na mama Grâce où est le mal où est le valise non tozo loba te ke afinga ye non mais aza pe na droit pe hein ye pe aya pe na droit de réponse na ye mais kofinga te mais tomonaki te bato bayo kopekisa bazalaki te mama wana fingama ndenge nyonso ndire mpo abotaki Karine eti azwaki ngambo non bandeko bodefandaki ye te mama wana mawa bodefandaki ye te bazokanga ye bafoto bazosala bavideo mama na kati ya kati ya bis mundele asali bis na ye mpona ezali mpona kome mpona mutu nyonso moyen de transport mpona baoyo bazokumba te eza te ke mokili baifu bazalaka bakumba sikoyo babis banani bakomata batrain banani bakomata baavion banani bakomata soki moto nyonso aza na voiture banani yango bakomata bataxi banani bakomata eza na bato oyo bakokumba eza na bato oyo bakomata batransport commun eza na bato c'est comme ça
eza mpe mundele moto asali yango mpona moto nyonso mpona bango moko mindele me bino bokomisaka yango eloko na bino ya monkeri bozofinga mama wana bozoseka mama Charlotte ndenge nyonso mama ya zoba mama ya boy bofingi ye linzaka na linzaka lusuki na lusuki donc tina ndako na ye nani yango amonaki te bakoelakisa ndako mpasi mama Charlotte afandaka nani yango amonaki te nani bandeko botika Karine pe a défoulé pe a bimisa pe ou azana motema na ye parce que ezalaki trop c'est trop voire même innocent ya bato oyo ayeba na mokili te me bofinga ye arieta na botama te tomonaki ndenge botiaka ye wana miniature ndenge bando finga ti ndenge abotama pe lelo bofingaka heureusement alakisa elongi na ye te me bofingaka kaka. Est-ce que nous sommes en raison de Kango? Ok, bah on peut baser notre droit à vivre, baser notre droit à respect. Bandeko, tozo le bate que Karina finga, hein? Tozo le bate que to pese muto finga non. Boye ba ke moto na moto pe azana droit à respect. Moto na moto azana droit à respect. Bozo ko pesa ka grâce temo respect na nini? Grâce temo azana mwana te. Azana mobali te. Bon, na mutu oyo kutu azana mobali abota azana nyonso donc bozo respecte yete bandeko botika hypocrisie ko bandeko tozala bato non yango botika ka bapaya bazoko détruire mboka na biso à cause na bino parce que bino moko bomizalaka te ke non tomi pesa respect tomi sangana ke oyo ndeko na congolais tomi pesa respect ezala kate non. Na réseau sociaux to mona ki mutu te ayo kotela ma Charlotte o mona ki te mutu kotela Karine po solo ba finga e bongo aye pe finga ka aza respecté Karine mokonza mwana kana bo finga ki nyonso awa bongo grâce te bazo mérité na nini azo mérité pe yango botika be Karine mokonzi pe aloba azo mérité parce que été ya bino boyaka na réseaux sociaux bozo ya pona bosala ba délire mais pona ba délire ba congolais ezalaka kotia ba parents kotia bana kotia mibali mais non baza rien à voir na kati ya réseaux sociaux bino moko bozoko ya biso moko tozo ya na ba parenté tozo ya na bana te parce que été ya bino ke botiaka ba koma ba parents na kati te botiaka koma bana te botiaka koma boti te baza rien à voir na kati ya ba délire oyo nyonso tosalaka na réseaux sociaux soki toyebaka ngo wana to kotia ba parents na biso na réseaux sociaux te bandeko. En tout cas, respect balobaka ezalaka mutuel. Pesa moninga wana respect moninga wana pe respecter et surtout moto yo a sauvé vie ya mwana na yo ezalaki ya tengu mais a sauvé yango quand même. Il faut maman, il faut aller bien que ni nango ezokene te na leki na yo grâce nazo yoka makelele boye kuna boye nini yango mais osalaki yango te ozo autoriser yango pe na mobali oyo ayoko bala mwana yo ozo loba kuna impoli ya Karine wana nyonso wana pe ezopesaka kanda il faut aller pa yo za mama olobi ke te Karine na yo ke bona leki na yo grâce nini yango ezokene te mama osali yango te mais sikoyo mafinga nyonso wana Karine pa ko supporter yango te quand même to lobi te ke afinga ko finga eza respecté po za mama Karine pe azo abani ko bota pe arieta ko benga ye mama kikuli pe junior pe ko benga ye mama siko so ba monique bazo ko finga mama na bango Karine ba ko sepela te comme mama grâce pe Karine pe ko finga te mais quand même azoko zongisa na nzela ke boy eza mabe soko moni ke mwana yo asali mabe benga mwana na yo benga mwana wana nini yango ezokene et surtout bozalaki ensemble et surtout a sauver vie ya mwana na yo et surtout a lesi pe mwana oui kolia eza nango rien eza nango eloko moko ya pamba olia boyoke direct na toilette mais na Congo ko to yebi ndenge mboka wana ezali muto azu charge ya mwana opanda ina nena 8 mois eza ya moto nyonso te akoko sala ngo c'est pas donné à tout le monde non ezali eloko ko féliciter que mwana osalaki bien o sauver vie ya mwana ya leki na yo oyo kutu lingo za so pesa bango ba conseil non bo arrêter na réseaux sociaux te mais osalaki yango te non ezalaka bien te en tout cas vraiment ezalaki kaka moi analyse nanga pour na clôturer na vidéo oyo Karine Mokonzi asali tozolanda ngo biso nyonso vraiment
eza bien te mpona kofinga bamama mpona kofinga baparent et surtout biso moko toza baparent baresponsable toza na bana donc eza bien te toluka kochange manière ya kosalelaka bavideo na biso totalaka manière nini yango tokoloba nini tokoloba te na réseaux sociaux hein? Mundele asali yango te pona mafinga pona boy non mundele asali yango bato ebele bazokuwa ba millionnaire na réseaux sociaux mais biso ba congolais tozo ba moyen mayele ya kosalela yango te yango tozo anga ba bourrika na même place tozo tourner kaka la même place c'est ça mais surtout longoli makamba ba rando ya kofinga ya boye boye en tout cas ekosala be bosalaka banalize ya malamu bosopesana na baconseil eloko botoko kosala te ekosala bien la famille vraiment c'est Noela TV nazotika bino nyonso boza vidéo na biso s'il vous plaît la famille bo like bo s'abonner bo partager bo aimer ekosala biso bien makasi vraiment nazotika bino bye bye la famille.